Mbote papa journaliste. Message ngai na pesi pona bakongomani. Na lobby pona Martin Fayulu lokola boy élection. Aboy te. Martin Fayulu aboy élection te. Bato otoza na bango gouvernement na opposa bazo yokana te. Tozo yokana te. Tozo yokana te. Lokola tozo yokana te na bato bazana seni. Bango balingi te babimisa fichier électoral mutunio swamona. Bango balobi ngai moko nakutana kana batu mibale. Batu ni ngai mamari. Yo oza candidat ngana ebisi bangalobi nga soki na za candidat nazala candidat te ngai na kopesa candidat te a partir ya Martin Fayulu soki bobimisi fichier électoral biso nyonso tomoni yango nga na kozala candidat soki tomoni yango te nga moye na pesa candidat eza te mutu wana alobaka na nga boye alobi fichier électoral bokomona yango te soki bokopesa candidat te etali bino mais lokola bango basimbi e mukanda wana na maboko balingi te bakorge bango na mutu akufa na bato baza na bomoi na bana mike na basoda na ba policier balingi te bango bakorge bango yango papa ngana koki okende élection te et puis peuple congolais soki élection oyo bango batie mutu sans Martin Fayulu na carte ba bureau de vote ekobukana ba bureau de vote boko panzana tokokota na ba bureau de vote mutu moko oya kuvote awa azate Martin Fayulu lukula boyi aboyi wana likamu oyo bake kozwila bambassadeur kuna poto baya kokorge baya kotuna mituna pa Martin Fayulu. Martin Fayulu azana problème te bango bazotambola neti mupepe arindalala bisika nyonso oyo mupepe ekeyi bango bakeyi babaluka boyi bango bakeyi est-ce que bino soki bosali mabe nga ndenge nazali awo nazali ekelemo ya nzambe soki nasali mabe ngai moko nakomi zongisa nsima ngai likambo nasalaki eza mabe yango wana ndeko ntango nabengi ye tovanda ne tosolola na ye mwana tika ngai nayoka maloba na ye eza te ngai nakati ye yango wana siliki yokanisi ata oke kozoba ambassadeur baye Martin Fayulu ngai mamari mutu nazoloba Martin Fayulu papa komeka te otikila Tshilombo nzela komeka te gouvernement oyo otikila bango nzela bango balingi koyokana na biso te bato bazokotela biso na bandako bazoloba bino lukula bokangami na Martin Fayulu tokosilisa bino biso poso toza nango bango baya kosilisa biso nde tokobengana bango toza na posa na bango te kotikila mutu nzela te koyoka batu te ndenge oniataki frère niata kaka frère kaka wana soki omeki kotika bikolo Kongo papa ekeyi Kongo ekeyi yoka makambo na ngai Kongo ekende te etikali kaka awa na capitale soki bango tokene élection topesi bango mbongo liboso pouvoir baza nango eza ya biso après sima nango bazwi bambongo ya bakandida bake kotika sima tango ya kobima baprovince likambo nini lisusu bokolo yakangi deja capitale bino leri boko bunda bitumba wana bokoya na capital
biso nyonso tokokufa. Tika telema kaka wana ekufeli te, telema kaka wana nga mama ri mutu nozoloba, telema kaka wana eza politique omeka te nasukisi kaka wana. Oui, mboto ndio journaliste. Merci ndeko na ngai po otuninga makambo ya buzoba oyo ezoleka na gouvernement ya Chilombo. Ndeko depuis Chilombo aza na pouvoir eloko ni malamu yo komona. Depuis Félix Tshisekedi aza na pouvoir omona ka biloko ya buzoba. Omona ba détournement, omona mitakala ngo oyo ezotambola na Congo. La plupart ya mitakala wana baluba na yebite nzoto na bango bamona ngo sonité baluba pardon. Soki bolobi bozo tribataire bino nyonso bozo bimisa mutakala bande ko nga bakasaye e banaki na mukuna la kisi bor olimbisa nga bande ko bolanda za ngate parce que yango zomona na miso bato to moni mukuna na kati ya voiture na toki azo sala boulot muluba to ko mona nani Moïse Mbie na ndeko ya mwasi na biso to ko bisa réputation na été pour Moïse Mbie ape bisa réputation na ye yepe mutakalize kasaye to ko mona héritier mutakalize yepe kasaye bandeko lele komi biselele. Donc d'après biselele bayaki ko pembe na Félix Tshisekedi apesa bango mbongo bazoka bana na biso ya basi basaka na bango bakobima libanda na ba TV olobi état de droit en marche bokolia 3 fois ye na buto ke kolia bana baya komele mabele ya tiki libanda. Voilà Chilombo clique, voilà groupe ya ba taliban oyo bazo payer en otage pour balakisaka buzoba et dans ce gouvernement et na ba talolengo boyembedeko. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous avez vu le détournement de Kamel détourne l'argent des Congolais. Abimi prison, vice-premier ministre, ministre de l'économie. C'est ça Félix. Ndenga bem sele la bini wana, alagisi mutakala. Félix va lui nommer. C'est ça Félix. C'est ça l'UDPS. Nde musala bandeko na biso bakasaye bazosala. Tala musala bazosala. Bandeko na bakasaye. Kaka bakasaye. O balagisi biso mitakala dans 5 ans. Ole balagisi biso bomoto. Balagisi biso misala. Balagisi biso dignité na bango. Balagisi biso nde mitakala na bango. Ce qui paye ezalaki pays déjà dirigé un vrai président qui a bien étudié, qui maîtrise bien les choses. Bataboy. Bozana libanda te mboka na bango prison. Mais le col Chilombo pe ba voyage à salaire quand ces années. Bango ne sont ndenge mokote. Aller chercher des concubines de gauche à droite. Ni aye la capitale. Yo mono Chilombo aye, à l'habit derrière moi il y a 5 investisseurs américains, 5 investisseurs français, 5 investisseurs belges, baye. Ni le part oyaka kabake kokutana baba tura bango wana bazo kokutana. Ba mususu na présidence kuna ba conseiller, akozo bana na biso alongoli bango bilamba ye pa alongoli ba melaki mabel. Merci beaucoup na musalo bino bozo sala ya mabe. Mais na oyebisa yo peuple congolais bango bayaki kozwa mbongo pona bongo bakozo kosa yo. Chilombo deuxième mandat zati. Chilombo mbongo zui ekoki 2023 kende peuple congolais oyo tembe 2023 tolobi Chilombo n'est plus président en 2024. 2024 tozomona président mosusu. Wana la décision na biso tozui. Élection kozala te sans fichier fiable. Élection kozala te sans participation ya Martin Fayulu. 2006 papa Tshisekedi azui mbongo ya Joseph Kabila avandaki. Mais 2023 Fayulu alobi tokende na élection mais na vraie élection. Soki bino baboyi ba vraies élections bokende na ba fausse élection c'est que muta okende na ba fausse élection wana tour yo azate. Donc Fayulu a terminé de côté akokende te na fichier mabe mutu pa okende na fichier wana azate. Yango na bengi peuple congolais oza na poto ba bengi diaspora nyonso oza ba pays nyonso telema. Après 1960 2023 toujours deuxième Lumumba o a terminé le combat ya Congo et Martin Fayulu. Talaba miyibi nyonso
région de Félix Tshisekedi, région d'élection mal engagée, il y a Félix Tshisekedi. Que les élections sont mal engagées, les élections sont mal parties. Mais Bangouan Toyoki, Boutou, va retirer ma candidature. Mais Martin Fayulu reste constant. Et constant, nous, population, nous sommes derrière lui. 2023, nous allons libérer ce pays. Ce pays doit être libéré. Chilombo, na batunaye mitakala oyo. Bakombona na sura Congo te na Congo tozo bengana bata mitakala nyonso. Ko banda ye moko Chilombo na batunaye mitakala. Bakelo na mitakala na bango na province na bango, on na bokoko na biso tiolo ko zalate. Bakelo nango kuna parce que para bango eza sonité, eza tabouté et para bango bazo sepela. To sengi banquette yande ko serbo ken ebima. Soki banquette wana bimi clarté. On est bandé bino ba taliban. Bozolo ba Moïse Katumbi. Mettons Moïse Katumbi. Justice eza ya nani? Eza ya bino. Bozo kanga yete pona nini? Bo Michel Baokende. To bengi kaka comité international baya basala banquette oyo bakangela biso Chilombo basase ya Chilombo bazali gouvernement ya basanguinaire biso na bino na nzela les 29 peuples congolais yaka to Martin Fayulu apesa go makambo ebanda bu pia. Merci les journalistes. Ouais, merci les journalistes. Message nanga eza boy. Bande ko belé oyo bayebi na lukomba oyo to bundate. Nazora bazo décourager ba jeune. Ba poser ba question est-ce que bon mwana Fayulu na marche. Mais ngana okamwa soki biso peuple congolais to retourne mwana Fayulu na marche. Mwana Fayulu déjà gagné à vie. Aliaka bien nyonso pona mwana Fayulu to mwana Kisekedi eza calme. Biso ne population to subir. To subir to occuper te au mwana Fayulu azo sala. To luka oyo biso moko sengel to sala poto sauver mboka. Ya mwana bengi na congolais nyonso. Oya ebike mboka ezo zika. Mboka ezo pela. Boya le 29 to la sa Fox oya suka poto benga na Chilombo. Donc na message ici na repesa pona président Eli Ezaboui. Bande oyo azali atikalara wana. Biso nyonso toana toya simanaye. Mukolo moko te oyo biso to trahir ye. Ye ba trahir biso te. Ata ba proposer ba poste ndenge nini. Ye ate ma place biso oyo azali biso to bunda ti to commissaire place oyo azoluka. Message na ngana pesa yango wana. Bonjour monsieur le journaliste. Ngana zo le belaka makambu concernant l'élection. L'élection na mboka na biso c'est total bien banda 1960 tilelo la souveraineté du peuple ezalaka te bato oyo population a voté abimaka te. Est-ce que tokoki ko continuer na l'élection ya modèle ya boy? Non, biso peuple congolais to lobi boy. Et tant que biso ne to nyokamaka to votaka bato babimaka te. Cette fois-ci na 2023 oyo maponami oyo ekosalama toboyi tricherie ya l'élection. Babongisi déjà moyibi ya l'élection. J'ai babongisi tricherie oyo babongisi biso babongisi ngo ndenge nini babongisi parti ya officier électoral. Tant que na kozwa to ke na enrôlement tozi bakati to basisa bakati babenga d'expert international pona ko éditer audit ya officier électoral. Mais to kamwe kadi makazu la biso ba camarade na ye azu ba camarade na ye bande ko na bango po ba ya officier éditer ya officier électoral baboyi ba parti politique o bango ne ba okende ba élection ba se présenter. Est-ce que on a des élections? Les élections que les Amoïbi ou Bango va préparer. Mais le président Eli Martin Fayulu, sauveur du Congo, à le Biboy, n'a pas prêt. Il y a aucune élection. N'a pas prêt. Il y a aucun makambounio, c'est pas aucune élection. Mais avant qu'on ait une élection, il faut que Bandela, mais vrai audit, il y a officier électoral. Toyeba, et si comme Abezali, Balongola, Babimis la Bissol, va publier liste, il y a bureau par bureau. Ndenge za kozi fo liste ya bato no so babima chaque mutu akende kotala kombo na bureau oyo ya ko voter ayebake kombo na ngai ezali comment c'est possible to kende ko voter mais to yebi ba kombo na biso place ezali que est-ce que on est à l'élection élection te to boyi élection moyibi élection sans Fayulu c'est le président élu na 2023 article 64 to ko benga na mutu no so lingi ko za pouvoir na lolenge ya makasi to ko boka libanda ya mboka. Merci. Message nangeza mwana mboka journaliste monsieur Kabuya nalingi na répondre monsieur Kadimala monsieur Chilombo mboka oyo eza monsieur Chilombo te eza monsieur Kadima te
biso baila muka to bimena balabala po ete koyebisa na baik bakongomani koloba ete biso toboyaki meseka dilma wuta ebandeli basali biso baje balobi meseka dima awuti aza na église catholique balobi aza biso te balobi o aza ya banani ya bakimbangiste mais tomoni buzoba poto nyonso bakosala na seni buzoba oyo bamanzanza mayo tokadima akolambela biso na seni biso bayi peuple toboyi toza na commandant du peuple président Eli Martin Fayulu abo élection te président Eli alingi élection ezala crédible et transparent président Eli alingi te tokende fichier électoral wana eza mabe président Eli alobi kadima alakisa fichier électoral wana olakisa bato nyonso oyo bavote totala maponami ndenge akokende mesekadima boyi bayi bato ya libanda baye bakontrole seni batala fichier électoral mesekadima boyi c'est-à-dire que élection na bango eza ya mabe yango biso tolobi tokoapikle article 64 mpona kobima na balabala koyebisa mesekadima koyebisa mese Chilombo soki élection eza te mese Chilombo na mboka oyo aza te biso peuple toza déterminé mwana Chilombo asa azwa vie président Eli bana basi bazwa vie biso bato tosouffrir nde toza bayi bakongomani oyo tokosouffrir insécurité na mboka tozomona pasi biloko ezomata bakosi biso dollar eza ekiti mais dollar ekiti na minoko ya bato tozoki esomba biloko botomonaka $3 eza likolo yango tolobi mesekadima baoyo bazoki kotika bakandidature na bango mpe mesekadima toyeboyebaka élection eza nango te bazokende nde kolia bino mbongo po bokotutana kaka na mire biso totelemi kaka na nzela yango na kosenga na président Eli le commandant du peuple telema kaka wana ata bango bakimi me biso bayi peuple tokokima te tokozala kaka wana mpona kolakisa article 64 na ndimi bandeko na biso ya poto badiaspora samedi toya na marche bosoutenir biso bayi bakongomani mpona kobengana mungu na mese Chilombo. Merci beaucoup. Papa, problème nanga ezali ya liboso na ogangi na Jean-Pierre Bemba mboko eza yete alobaka bakase biso mpona marche ya samedi mboko eza mboka Bemba te ya mibale bapolisier oyo bakoya komenase biso botiki basi na bino na ndako bino boye na balabala mpona komenase biso boyeba mpe basi na bino na bandako baviole bango baotia bango bazemi bakoviole basi na bino na bandako policier oyo nyonso azoya kobundisa peuple fo bozala honnête boza na katikati tobunda mpo na mboka oyo kosala biso toute basi na bino bakoviole bango na bandako yango nabengi bana mboka boya le 29 samedi na terrain Buda article 64 yango ebandi élection eza te sans Fayulu élection eza te tolobi RDC mobimba so babonisi fichier électoral te élection mpe eza te nombre d'enrôlement toyebi te siko élection ngo tokokende ndenge nini Chilombo na Kadima babonisi muyibi bayiba deuxième mandat yango tolobi le 23 décembre soki babongisi makambo wana nyonso te na Chilombo na Kadima bakozala libanda oyo tolobi yango wana Kadima mboko eza eyo te Chilombo mpe mboka oyo eza eyo te na ilingisu napesa Docteur Didier oyo azofinga Martin Fayulu azoloba opposition baza muyibi batangela biso opposant nyinyi oyo ayiba mbongo Docteur Didier wana nazokebise na Junior Nemba soki osala politique ya buzoba tikofinga Martin Fayulu ezamba asuka bino bakamere bamiyibi oyo eyebanyi boloba bilobaloba article 64 yango ebandi oyo eza wa match ya vita imanda okoki te osuki na nzela oyo okota tiangu tobeta ye nga nayebisa ye bino nasomi ya déjà 5 bidon carburant kala te ekoma 10 bidon carburant ntina fin du mois mais na asir na ozwa mbongo ekoma donc totumba tous les bureaux de vote sans Fayulu élection eza te parce que ke boyibaka biso pouvoir yango toloba bongo so ezalaki boyiba biso pouvoir te totika bino mais boyiba biso pouvoir 2018 sans Fayulu élection eza te oyo osalaka mutu makasi tokoboma na ntina bakartier
mbote na pesi mbote na papa journaliste na ndenge oye ko assister biso awa eloko aliboso na kosenga na bandeko na nga ba congolais bolongola na ignorance o bozalaka nango soki balobi bosala marche bozala na makanisi ke marche wana eza mpo na intérêt na bango ngai nakende kufa te tolata esprit ya bapays ya baarabe tozala bomoko tozobundela mpo na intérêt na biso bato nyonso bavi na bango eza kobonga mpo soki ezalaka mbongo bamartin fayulu bakobundaka te mpo na population boye me bazowelela susi ya population tozala bomoko tolata susi tosala marche ensemble tolanda te gouvernement oyo bamiyibi Tshilombo aza dans pygmée scientifique aza na qualité te ya politique banda akota na politique na ye tomona nani ata eloko moko ya malonga te kaka bavoyage sans réalité ti ndenge baza wana bayiba bambongo na kamere ye Tshilombo na kati kamere na kati basala bajeune na bango oyo tokanga yo nsima nango tokobimisa yo lelo apesi kamere poste tala dollar ndenge ezomata koboma bato na kati ya mboka kaka Tshilombo wana aza incapable banda mpe akota na pouvoir na ye avandaka na kati ya mboka te kaka bavoyage tomona te mokili mobimba président bavoyage lokola Tshilombo yango wana bino bandeko na biso bakongolais bolata susi biso bato tozonyokama eza Martin Fayulu azonyokama te mais eza biso peuple tozonyokama tozala na esprit ya barabe tobima biso nyonso tosala marche po ete vi na biso lobilobi ebonga changement na mboka ekota misala ekota tala chômage tambola na basociété okomona bato ndenge bazoluka misala eza te baresponsable. Alors message nazala ngo message etali élection Tshilombo lokola azane na posa ya kosalisa élection na mboka oyo te biso mpe toza na posa na ye te po pouvoir oyo azala ngo en place biso topesa ye te biso tovota ye te mutu anoma ye ezali Kabila asalisa élection te biso na ye toza na problème moko te biso ntango tovandaki na Kisasa toyebaki Tshilombo te tolukaki Tshilombo te toyebaki ye te ata mokolo moko atako azalaki mwana ya Nzambe Jésus toyebaki ye te soki ayebanaki na limete me biso koto oyo na tiango toyebaki Tshilombo te toza mpe na posa na ye te lokola ye aboyi kobimisa fiche électorale mpo te bakontrola ngo biso mpe toza na posa na ye te toza na posa ya koyoka kutu ata kombo na ye te biso na Congo toza na posa na ye te toza na posa na ye te asimba nzela akende yoka dima lokola mpo boyaki bakontrole fiche électorale te soki okolamba yango na nzungu soki mpe ekokoma elamba okolatisa mwasi na yo liputa abima na kapitale ya Kisasa mpo bamona ye kende kobongola yango elamba ya sipero mpe olatisa mwasi na yo osalisa élection te toza kuna te toza na posa kutu ya koyoka kombo ya bakasa yango kutu te toza na bino na posa te totelemi kaka Martin Fayulu telema kaka na likambu kaka moko mobali azalaka na maloba mibale te mobali azalaka kaka na liloba kaka moko Nzambe alobaka plusieurs de mots Nzambe aloba asala mokili kaka na liloba kaka moko yo pe telema kaka esika moko toza na posa Tshilombo te akende ba couleur akende